Edino, yoza fin, mutaliki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki, fin. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons plaisir makasi na sepeli, enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso oza na télévision na TNT, décodé à TNT, bolanda de Boss Brother TV. Mais bon dimelanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo apese la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss. Merci, Balandi Nyonso, Obo Mesana Kolanda, site Nabino à www.panzasamoya-congo. Nazana collègue na confrère nangai na kombo ya Edgar Mokonzi oza bongo patron ya Vision News TV. Vraiment les autres partager na moi si j'ai oyo ezo perturber aussi biso na média Maria Quadra ezo perturber aussi biso na média et puis pourquoi de titre ya ba Mikala ya ba musicien pour toujours mona ba makamo biso ki mabe makasi makasi na biso ba chroniqueur to comme ba mikala ba musicien na ba o to yeba kiteke ba ko ba mikala ba musicien to comme mona bango. Alors monde comme la confusion yango na lingaki na partager yango na ndeko na ngai Edgar Mokonzi to na plateau awa na biso no plateau kitoko ya munene côté monsieur zalaka na ngoti hein so mutaya wa fatika la yango vraiment Rico Jenny oyo za muto landa ngata ngonyoso ozalaka na biso elongo vraiment Bibiana Strela Bambo de place aux Ali 5 étoiles de love le véritable Gisèle Eumba Diamant Noir tout décortiqué moi mon ma solo il y a entre nous médias na ba artistes et musiciens. Alors Edgar Mokonzi na repé sa parole yo mo se présenter aux anani aux sala nini parigo rife malenga alinga mingi ayoka yo rife malenga et puis ça yego. D'abord, ça va vraiment, une période où changement de temps, climat, hiver, vraiment, plein quoi. Donc, fallait pas lancer la vidéo, mais il dit tout ça la vidéo, parce que les autres vont trouver tout ça, mais bon, ça va, vous avez bien été, bon. Edgar Mokonzi, le boss à son genre, dans le Vision News TV. La solution à tout, nulle part ailleurs, le savoir ne ment pas, c'est le fruit de notre travail. Donc nous sommes dans la joie, c'est ça le fruit de notre travail. Donc nous sommes là assises, mais tout là la société, tout la moi. Donc comment vous pensez qu'à tout le temps pour nous faire la makamade. Alors vraiment, je profite à saluer tous nos abonnés à Vision News. Et toujours avec mon collègue qui est là, mon confrère aussi, il dit nos images, les boules, les angasuka, Nicolas Zokota Studio, Bino Boyoki. Nous avons un live na Thierry Mogratana et je profite aussi à vous dire vendredi moto na émission il y a live vendredi moto na moto tous à la MG30 donc vous à la brancher ba numéro et toujours la Vision News au monde donc bo benga ba bazana besoin retourna ba information ba peut ça ba question pour la MG30 à Kenya MG30 détour donc vendredi live oyo et d'une image toujours na pointe à Ozalawana donc vendredi live aux anamèges. Alors tout qui est un concept à sujet na biso ndenge ndeko auto titre que non pourquoi ba mukala ya ba c'est quoi le terme si Bamukala, il y a des musiciens, ils respecter les médiatés. En réalité, médias, ils allaient le couper sa valeur. Parce qu'un musicien, pour assez pour la célèbre, il faut toujours médias. Des fois, vous avez un porte-parole, médias partout, de gauche à droite. Or, les contraires, au lieu de musicien, courir si ma média. Mais comment on a bata média ba comment courir si ma musicien, c'est pas normal. Oui. Ngana lo ba phrase on a plusieurs fois média et travaillent ensemble na ba musicien
média à travers ensemble na ba sportif Oui. média à travers ensemble na ba ta musique na ba DJ na ba pasteur na ba ta église donc ensemble parce que moto na nyonso azana beja média nde balobaka le boko moko elongola sili na motute l'union fait la force qui dit média qui dit panza sango donc soko leki na média te lelo to so mona à l'époque to zaki na ba affiche ba flyer mais lelo comme vidéo direct chaque chose a son temps époque technologie ils ont avancé oui to zaki na technologie ya ba téléphone minene to zaki na ba télécell to zaki na ba Motorola to zaki na ba téléphone avec fil mais lelo ba téléphone commis sans fil to commis na ba portable Mickey to commis na ba connexion direct to commis na ba réseau mususu o to satanda ki na ngote au lieu que ozela oh non la benga bona donc vraiment et ça moi pas si oui Bibiche Yvonne Naza en pleine émission. Si tu dis que j'ai fini, je t'appelle vraiment ma belle. Sois connecté dans un bureau tout à l'heure. Je suis au bureau, sur le gars Bibiche. Naza na bureau, sur le gars Naza na bureau, Naza en pleine émission. Donc direct, ok. Alors, vraiment, ne te bano le babo comprendre les batwazo benga parce que baebi ke biso soto sale émission bata benga ka abopo eza direct balingi bayi batoro lo bela sur quoi. Donc nde na bano lo ba vraiment. Monta média za monta ko respecter. To boy peut pas musicien te ba musicien peut pas ça pas respecter mais l'autre comment on a un concept surtout concept na biso ba communauté na biso na communauté na biso ba li ko négliger monter niveau moko ba lukaka monto c'est à sala combo ah ouais et d'une image ko la sala combo il faut na kene oleka et pas une image Edgar Moko c'est ko na sala combo te moyena ke lege pas na exact mais non monto nyo ça utile monto ça important média moké et ça l'a raté média pe mukolo ça raté média pe munene et ça l'a raté to c'est comme moké ndé dino manja le bakabala to c'est comme moké non par exemple mettre tu la mboma the king of the king on a lingaka mingi ata bolobi na bino mabe mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il parle bien oui ambake mingi ya mono voilà na ambake mingi parce que na ba concept na mikolo to so la mboka yemo tazo ningi ça na 100% social na Vision News TV na bisa ka jour so ko ko malibe pasteur ezabia parce que na mono so ba verser kolega ko chatumba tu vas perdre na babito seka muke photo seka muke tu vas ko seka ngoma be et provoquer tu vas perdre na abo de la perdre asa net perdre molimo ne yemo ta baptiser mais l'équipe va pasteur bel ba na kata l'église parce qu'il connaît vraiment la parole de Dieu alors to seka muke ne to ba na sens ni mettre le tour en moment the king of the king place aux ana musala ya yo certain na yo wana. C'est quelqu'un qui pèse 130 kilos. Oui. Na 130 kilos, na azana moutako bunana ete na box. Mais à Monique, moya bunazo a sauté à s'entraîner na ka matin midi soir. Et c'est quelqu'un qui est vraiment au top des réseaux sociaux. Miracle ni azo sala parce que il connaît la valeur ya média. Aibi valeur ya média, aibi ko respecter bata média. Master de tous les jours, de tous les temps, mec d'ici, DJ Célésino, Martin, comme chef cuisinier, a eu valeur à média, a eu que musique et qui passe sous mais tant que ça, la kabaki DJ a eu valeur à média, a respecté à bata média, Célésino, il est au top. Pasteur Chatumba, à sa église, a eu valeur à média, tu vas y tosser comme ok, au sol, il y a aussi Pasteur Chatumba, a eu valeur à média, a eu laissé partir au peuple. Naminito, azana top, ya ko le kaba pasteur rebelle. Makasi. Pourquoi? Ba bi valeur ya média. Yo pasteur, ozana besoin ya émission. Ozana besoin ba yo. Lokola ba direct ya. Lokola dine image à l'accès bino ba direct. Lokola petit nanga petite sœur propre. Nadine Mokonja ba maman à l'accès bino ba direct. Ah, et comme yo pasteur cha direct. Keba koza kana 2 abonnés, 2 personnes par là-haut. Luka na Mouto Aza du domaine. C'est très important. C'est très important. Mouto Aza joueur, pourquoi qu'il a voulu entraîneur? Nga son Aza joueur. Pourquoi ça l'encadrer? Oui, nga son Aza joueur. Na kelmanio, nga na bête à balle. Non? Pasteur, musicien. Oui. Que ce soit qui, bon Luka Bato Baza du domaine. Bino bata ba association, bino bata ba soirée. Ba direct na bino mo bochaka. Na ba direct biso to salaka. Différence à mon makasi yana. Et dans le cas de surtout dans la soirée, bazo, bakomi ko sa ba erreur rebelle grave. C'est ça. Maman, ba musique bozé belé, il faut que bato ba sala musala na bango, ba sala bino musala. Mingi ba négliger média, ba négliger promotion, c'est pour ça bozo mona bazo ko tan fuilo. Voilà.
na ndenga mabete média ezo solola média solola la makasi lelo ba prospectus ya rasuti to comment ta net to ke musika te dino tala moto ko la fali aibe valeur à média na minito na communauté na biso na musique na biso moto chat makile na fali azate fali a comme partout pourquoi parce que aibe c'est quoi les médias fali aibe ko respecter bata média mais bino tant bozo ça ba division beaucoup ba mi kala ba musicien mais na yo ki quelque part pour dire fali azo négliger moi que média ya Congo non RDC bon j'en sais rien que ça soit en fait biso il y a combien qu'on peut ça les mingi valeur na ba étranger mais oui parce que mais oui dis à quoi bon netinga je suis pas fan de Fali musika sika na peso bambo de peso ali et Zaza Star la bimbo aussi bambo de peso ali Zaza merci à toi je suis malade merci bozo ka musika sika yo ngwana to lo bla musika sika pour na bino ba artiste ndé bozo honorer bisoté mais yo musika sika na que tu es quelqu'un à respecter parce que tu es toujours présent sur katolobili kamo osa la kamo lingo yeba soka sala na nani soka sala na musika sika c'est ça pourquoi ça ni mission pourquoi ce comportement pour nanga je suis pas fan à Fali je suis pas ami de Fali mais c'est un Congolais comme nous tous mais pour nanga na ko appuyer argument na ko valider je préfère mieux ceux qui pas étranger a pas valeur à moto oui et dis non na peu exemple aux témoins na comment ya ba burkinabé au mona ki bango akoya na ba ivoirien montant aux ebisaye sans discuter azo pesa mais abiso osali musala na ye akei bongo abiso kasi abiso l'histoire kana linga taka bo balina ba mangala boy komi ko discuter yaya zana moi 10 zana moi 20 zana et pourtant boyo kala gi somme exact mais somme exact possible na zo elope yango tanet boy tanet tozao poto se vanter te to na mboka mundele toza en plein plateau qui dit plateau na mboka mundele il faut l'argent voilà il faut que ça norme nyoso mundele pa l'équipe inspecteur du travail pa lui monsieur Mikana au PCP Mikana bon siko bino so bolini to futate to ko avancer ndengeni bolini kaka toza la ba chroniqueur ya balabala popo baba no finga biso lisusu fatwa ba chronique fati voilà c'est ça le terme ngali akoloba le terme qui convient c'est ça non te mengali akoloba on te parce que ça mais c'est le terme qui convient terme qui convient pour la baron mais pour la ngana ligate parce qu'il faut honorer le travail de quelqu'un mais les pommes c'est quoi les pommes ça faute à badouanate faute ça biso mais c'est quoi mon appelle ça comme ba chronique fati wana est-ce que mon appelle ça comme ça petit nanga Nadine mokonza ba mama ayem ta comme ba chronique fati ba chronique soki bani parce que vu que après ça comme on a pas maté parce que vu que babanda ki ko honorer musala na bango te ko négliger et dit nos témoins ngana zaka matin midi soir ba tebele ba koma kolobo Edgar Asimba kisi parce que na tamba na ba catcher parce que na tamba na ba sportif bien sûr mais bazaka batu ngana ekinga nga mutinyo ça important pour nanga ya wole na to ba tout aller que non je préfère honorer le travail de quelqu'un neti mystère Chatoula luka a honorer ba travail na biso c'est ça mystère venanga mystère Chatoula yo monzo ba kino photo honorer musala batu to ça la direct boye ba linga direct boba ale ba ko batali ya masolo bien boye penza ki to na kata plateau lengi boye vraiment ça la bimbo bino bolingi kana kata ndaku ale ofani mo kana bazoleka ozo déranger osale direct ozo brosser il faut ça la direct OK na zongo ozo ça la direct obosali koza na toilette obosali koza na peignoir obosali ke otie nzungu na moto c'est ça les pommes c'est ça donc ce que ça ayote totika ba direct ya pata punya ya pata punya ngana zo pesa faute ya ba musicien te ba musicien Fali banantu nazo pesa bango longonia félicitations pour ba négliger biso parce que ceux qui biso moko to miyebi valeur comme collabo attention te collabo comme collabo regarde moko dinga na hôtel melayo côté wana na hôtel melayo to moni passe pour na artiste mais kasi ya wana mais ça faute na biso ça faute na biso so comme côté ba musicien c'est que mabe oti mabe côté nazo pesa faute na biso parce que moni edino yo tikinda kuna yo si oyawa okosakana na yo sa musala voilà oui outinda kuna yo oye okosa musala to ça na hiver na malili mbule zobeta boyo ka voix nanga mais natali voix mabete na bi que non message ezali fona pesa bande ko message ta sani
na pesi message na bi bolim sanga dia pour la voix donc qu'il faut ça bête moi koko so ezali malade ezali mais pourquoi parce que pour na honorer valeur ya mosala na biso donc place ça va na pesi ba musicien raison parce que ceux qui biso moko to valoriser mosala na biso te ba valoriser biso ndeni yo amuta liboso tana beta maso na yebisa ko edino talanga boy tanga linga boy baloba na oni Edgar aza lolendo donc communauté na biso balinga te motanza la droit so za droit ba bengi lolendo so za droit ya za makamelengité ya za makamakasi mais parce que je connais la valeur de ce que j'ai tana le bakeno le savoir ne m'a pas c'est le fruit de notre travail parce que je sais Edgar Mokonzi na okato maloba omoni batu o bazo traiter Edgar aza lolendo parce que bango pe baza lolendo voilà alors lolendo na lolendo so ekutani bango ya moninga dominer lolendo na lolendo so ekutani simba ati alors siko biso ba edino image le quoi tout ça comme simple na ndimi moninga dominer nga menzambe atombola nga voilà yango zo mona na ka toujours bien na batu Laura Masumbuku na za toujours bien na batu nga okona orgueil na yo mais yo mo comprendre n'était pas na obuka na yo moko tango obuka lo comprendre mais na memela ki elo lendo mais na kutani yo moko te yami mapozo kiri vraiment yango tozo ba vraiment ba musicien bo honorer média ba mukala ya ba musicien na salaka émission moko bona lo ba le kama mukala ezongela nga mabe mais lelo ba kompesa nga raison pourquoi ba mukala. Dernièrement, Venanga Moukoulubina Damalba qui les Congolais sont des malades. Au monde à mais ce sont les mots qui conviennent pour la communauté de Bisso. Parce que ce qui t'est, tu peux changer. Pour te changer, il faut te le blabilo raboy. Il faut te salango. Qu'il neige, qu'il pleut. De toute façon, place ma bezali, malame ezalaka. Place malame ezalaka ma bezali. Ndenge to solo la raboy. So yo kabe mutu moko pe asali pe témoignage nalandaki ba maloba bandeko mo basalaki na basala qui émission et tout ça en commentaire so tali ba commentaire net petit nanga Kenny Park na YouTube c'est le premier petit à la Edgar Mokonzi le boss a changé yaya na lelo for ba vidéo nyo sotiaka ba émission les arabiens bon toza na pona ko se pressa montu nyo sauter mais le problème c'est que to meka ko changer moi j'attaque aussi nos sœurs tant besoin de bossa ba vidéo na bino au moni biso to fait na plateau mais tu as pas téléphone na biso to balosakana tozo honorer bino ba bozo la na biso bino po honorer ka ba bazo ta la bino na ta on ça la vidéo so on ça la direct on anda on n'en disconvient pas to lobi na bino te ka boke na plateau à télévision te place no se okuté là ça la direct na yo on a accès mais bon respecter bateau bazo ta la bino yo zo ça la vidéo allez elle mo tiki vidéo o tiki bateau ba tente na yo bata la peut-être ndaku na yo on se déplacer er moko moi non ya bébé ayewana azo sakana yo na kolela mona mais non ote ya batunini c'est ça et alors sujet nanga moso na baksa na likolo ba phrase o bochaka na ebitia lelo edi nazo bakena naza compte mais na préférer na attaquer nazo kumiko attaquer biso bata média si na ebite tant to chaka TV to ebi signification à télévision ou pas edi na ebite so ebi signification à télévision o me limbola bango parce que yo muto bien au mieux parce que yo za Vision News TV voilà alors tant oza TV wana TV wana expliquer balandio bazola na biso parce que voilà là comprendre bino beaucoup motia ba TV merci ba malana ngulu to je préfère mieux kutu o tanoka edine image pendant ça wa Congo atene TVT partout au Kenya image là yazo panza mais qui dit télévision il y a des énormes ba norme à télévision ezali to pes exemple na mboko bosi bo mona ba bosoto ba ki l'accent na télévision jamais et l'information ba pesa bino information à temps réel exact na mboko ki boyo mbule beti kuna to moi na Italie mbule kwei to moi na France mbule beti ndonda bola boy mais bino bozo cha ba koma ba télévision mais bosa bino ba chroniqueur bozo kufela ba YouTube boza ba youtubeur c'est le mot qui convient voilà le mot qui convient boza ba oh, tu as mis mec d'ici, hein? C'est des innommables ici. Merci, bon, chanter ma bouche. Donc, on se voit que non, les mots qui conviennent, bah, qu'on y fouette. Bon, moi, tu es beaucoup bon, et tu n'as pas balali, beaucoup moins là. Balali, hein? Beaucoup moins là. Pourquoi? Parce que Bozo est bello, Bolini. Bolini, na boîte. Na boîte, que la maman. Chaka Zulu.
Dans Toulouse, Merci, on est ensemble, vraiment. Musicien Bokeba. Musicien Bokeba parce que ngamo na ozo sugo place. Musicien Bokeba. Ça vendredi vendredi toi en live na MG30. Vendredi tous en live na MG30. So bolina boa rapé. Motemeza betonte. On a donc MG non, MG non pesa déjà moi. MG. Yo avant goût dia to pesa. Moi avant goût. Motemeza betonte. Pour supporter ba choquer va passer à l'amour. Yango ina fragile. Moi décalage moke komi bololo. Wanda ilokola mbisi kati ya mai. Mais je suis musicien. Mais je suis yoka. Igor Balou simple mais beau beauté plus l'argent. Boyo kayango. Voilà, donc c'est ça que je disais. Tantôt tu as comme à télévision, tu as comme par sentiment. Oui. C'est parce que y a un bilo tout le monde a monté ou déclaré nzé moné na SACEM, OK tu as nzé comme déclaré parce qu'il y a qui droit d'auteur na ye. Yo peut-être tu as comme à télévision, yeba télévision la kisi nini. So au monde que non, au éviter télévision la kisi nini. Quand tu as une télévision, tu as libre. Tu as une image. Beauté image. Edgar image. Machin. Oh manavanine. Oh Ngulu TV. Oh Nino OT. Au tient comme la télévision. Télévision c'est un truc pour éduquer les gens. Et là au moins c'est éducatif. Yo so éduquer nous allons chroniqueur, chronique fois. Ndenge dit dans les mots qui convient. Keno ça qui chronique na on a balabala, keno ça makano balabala mais botika ba biloko auto ça ba distraction inutile. Alors, c'est pourquoi le problème ceux qui les lo ba musicien bazo honorer bisoté parce que bisoté bi valeur na bisoté. Oui. De bi valeur na bisoté. Un joueur soit même valeur na entraîneur à ça qui m'a sécurité. Ba donc ba Cristiano sur ba Cristiano na ima kaba foot te mena ta kaba como ba Cristiano sur ba Ronaldo sur ba tant bazo beta bala bon entraîneur qui wana za cerveau monter nanga j'ai confiance pas donc sur la li pongi ko lambra lambra monter na fois ça mais yo mo so mi valeur na te ya wo moni ba musicien ba sakana bino surtout ba ndeko na bisa basi les loyo bolingo ça on s'était pour aller passer beaucoup mokima beaucoup mal réputé parce que beaucoup qui ont vitesse il y a succès internet et ça la vitesse moko soko se maîtriser en moté au koufi vraiment j'ai trop parlé na tiki maloba et pas ndeko nanga sur ma kanti monsieur na bakisi. Merci Edgar Mokondi Vision News TV vraiment olobi malamu mingi et là on a senga kaka ba ino so ba ki vitesse wana obi ba vitesse wana ba ki na internet ba vitesse wana balala parce que ba mema ki on peut ndenga mabe. Oza ni caméra, oza ni ordinateur, oza même pas pour filmer quand ba téléphone direct kasi na mito YouTube, Facebook pe kalate comme monétiser et comme faire au foot. To tala so ba direct au banosa la mosus. Et comme appelle la norme même sous ba application sous et comme ka to comme appelle coincé quelque part. Biso bata ba télévision to yebi déjà. Parce que ba yebi que non, ba norme monsieur zo comme boy. Tant dans autre ça info pour la dans la YouTube a liboso na YouTube a déjà sur le même. Et ça sur le même YouTube a changé formule. Ba bongoli makabuna parce que vu que bazo porter ba plainte, ba accusation zebele YouTube a comment changer. Na minute bata ba Facebook direct. Réseau à suka botika no zaka Facebook majorité bato ba haut niveau au moins na Facebook te baza na ba Twitter baza ba Instagram ba ni suka na mito réseau à pété tikali Facebook na WhatsApp pour YouTube bilo abuzo bazo sa souté si merci Edgar Mokonzi na katio maloba te mais na katio maloba po na tondisa mina mwa kanda parce que Edgar na ko tuno motuna lelo na zongi no ba musicien na contre binoté mais to solo là pour tout comme mona ba musicien comment on voit ya Edgar Kinal Maleko voit na yemba bon na zo yemba Kinal na olaksa bango moni nga Kinal na olaksa bango ke na za atteindre bango karaté Kinal le bini la Kinal Maleko artiste na biso oyo on sa fierté ya comédie na mboka poto na olaksa bango ke na za atteindre bango karaté Kinal alobi Kinal Maleko alobi et Dino voit yemba les sous Kinal na peso na dédié moi le romo pour na Kinal Maleko avant de dédier ngo na pesina no
Bibiana Stella Bambo Timing passe à Ali, n'a pas 5 étoiles de love, étoiles d'amour, Kalaté photo comme ça 6 étoiles, Kalaté, hein, Kalaté, ça a posé. Les véritables diamants noirs, je sais les Wumba, vraiment n'a pas Bambo passe à Ali, Benito Ko, n'a pas Bambo, vraiment on est ensemble. Et diga mokonzi souci na ngeza mwa mingi obi na ozo kende siko côté artiste et musicien et diga mokonzi lelo musique nde tozo ba musique lelo c'est là et là oui bien monté ah je sais pas oui vite que musique c'est là na ba comment beta wana na ba night club so ba ndeni bon wana to boité parce que ça va gagner pain à batou mais to yebi réalité même ba mo artiste et que musique qui musique c'est là. Et là, pour nini. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Et là, parce que peuple congolais a l'inga qui sous distraction. Pour moi, qui ont distraction, on les banana biso, bas à l'éduquer par rapport à bamakambo mususu, mais musique indem to yaki siko kokot sa moi muke mbilinga. C'est pour ça peuple congolais autobengi peuple combattant à télémaki diaspora. Ba télémagi pour pas bloquer musique wana za na mobisoti mais na moment oyo Blandino Sako na zolo bana yo toza suna temps ya ko perdre te pas ba musicien biso biso média les problèmes ça que no on continuer le problème ça que montu foyer ba valeur na ye na ba capacité ba mérite azo mériter yo so bi capacité no bi valeur na yo montu osakano azate. Qui dit d'une image na Paris, ce qui m'a bien c'est que wana au salé mokili na yo na réseaux sociaux et d'une image c'est quelqu'un qui est connu mais les premières actions faut penser sa valeur na respect na on tant mais penser valeur na respect au moins que monta au sakano ezate biso quand tozo penser sa valeur na biso na ba respecter yango mo ba musicien ba sakana biso et diga mokonzi mo pona ba komoti na ba mikala na ba ngo ba no pona ba place ni ba ngo ba kolega ba émission et diga mokonzi Tobi benga ngo chômage tozolongola chômage hein chômage bon ba kolo français boyebi ka to c'est ka Boumanoa transit Afrique mette Boumanoa the king of king Turamboma Mami Matanda donc Nelly Tani donc vraiment on est ensemble vous êtes toujours branchés donc là toza na edino ya le batozo panzampoke libule zanga oh libule zanga une image pas ça baba mutakokana zatin mokakoso keta beli boso merci voilà ne pas ça va comme babi c'est ça l'émission bino so bon biso tous a été poto distraire bino mais tous a poto solo na bino voilà nga surtout nga esala nga fier on ça na bino na linga kutika déplacement mo côté il faut et puis nazo respecter bino bat bo landanga vraiment biso toza chance tozi moi chance to bundi guerre na ebisio to bundi guerre à média so lelo na za edino image boye to me ko sola na bino bandiko nanga za ba menga papa français pati qui Blandine qui y là hein pati baba Blandine qui so ki lelo nga bibish kabisa donc toza ensemble na ba baza kan ligne bazola na biso ba bazo partager pour ben il faut na biso ekende liboso et diga mokonzi soki le longa na za edino image musicien yemba matin voilà musicien mo yemba ngati na effort perso na bundi na effort perso faut la reconnaissant ba bi reconnaissance et sungaka et futaka na za reconnaissant na MG30 yemba so eloko na Motemes là oui bango et le MG30 dila na donc Kalaté le quoi tozo en ligne tozo benga MG30 ayo ke loko na e ndenge edino image azo panza mpoke donc edino image là nano MG30 aza en ligne na biso ayo ka musala oyo tozo saela e awa donc voilà Pati Kingunza Zaba benga papa français merci Balandia Panza Sangwa Congo merci reconnaissant mais j'ai tant en ligne et dit nazo reconnaître musala nayo landa nzembo et dit nazo dédié yo en pleine ligne en pleine émission tozo pe sa flash
il y a vendredi moto na MG30 donc eza ko ina baza en direct bazola na mito ba lobby et dino image ayemba nzeba MG30 akati donc voilà donc na lobby et dino image abima pe le quoi bobaka lieboa mais je suis reconnaissant na MG30 MG30 Master Voice et dino image pendant ça au Congo. Allô MG merci MG peut-être région des autres déconner ceux qui le mingi pe bayebi nos photos images na Paris et ça MG30 moto asala ouais MG okatate. Merci MG, dis nos images. MG, nangana sala pour yo mais dommage le cause occupé. Vous comprendre MG azala moi dans studio. Na studio azo travailler. Ya on sait dans la bande konanga c'est pas musicien mutasala et dis nos images pas sala. Et ça va petite sœur nanga obozo mona. So bandi utanga bon 5 étoiles de love. Tanga belle la et nos images. Gisèle Ebumba tanga belle la et dis nos images. Chantal Bola tanga belle la et dis nos images. Nandino Sako tanga belle la dino image baza ebele média baza ebele donc musicien azo lo belanga pe le côté lilo musique pe et c'est la langue alors bande ko na biso oh lelo bazo linga bazo chance ya ko kutana na artiste musicien oh e komi na ba parti pris moko boy parce que ça méchant so na lo baboy na pe na méchant to komi ko mona ba parti pris na basi mususu basi tuwana ekomi nini bazolinga kopesa couloir na bandeko mususu te nani pe ba comité ba musicien ngo bazana ba musicien pe nani pe ba comité bazana mpe bana ba mikolo na bango kutu bazoyamba bato sans problème sans audience sans hésitation dernièrement nazaki na vie nanga waze kwa na pesi mbote mukwa bongo ayambinga sans problème malgré tout ça l'émission mais abengi c'est Edgar Mokonzi to kutana. Il faut qu'on honorer mon, il faut que ça valeur à mon tout ça va minimiser raté. Pourquoi balbaka nzungu na mo fini ko nango. Moi la moki a raté, mon kolo a raté. Mon Dieu ça a éthique dans la vie. Na par exemple, il y a le boko nanga. Bon mon misapio. Na 5 chaque musapi azana importance na utilité na na ina me babine makamba Bible ina expliquer bina ndé ki Bible mais na boy ko expliquer ngo. Te me ko expliquer bon parce que yo Bible makasi hein. Na expliquer. Ba musu ba ko na Bible mais yo yebi ngo. Voilà. Donc na zo expliquer bino musapi nga ngo. Oyo musapi to lo ba ko musapi mobali. Donc MG30 lingna biso MG30 zela edino alinga pesa beloge na yo MG30 azan ligne edino lo ba pona MG30 ayoka. Allô Master Voice, bonjour. Ah Master Voice, nga naza na souci moko. Allô oui? Naza na souci moko, mais naza penda reconnaissant. Te ba bien reconnaissant te. Naza penda reconnaissant na MG30. Yem se ba dazo la né en ligne. Ba dazo la biso en ligne to ça la live pour na vendredi. Pour na vendredi aussi bobo ça. Master Voice eza la surprise oh parce que na yemba ki mwa nzembo moko ya yo esali ke batu basengi na bandela yango moni babenga ki yo pe na Edgar Mokonzi bengi yo pour oyo ka mwa muke peut-être c'est ça somona merci na oyo sala pour les dino images et dino photo image so yebi aussi makasi grâce à MG30 ozayo moko sala pour nanga naza reconnaissant na yo na pena reconnaissant na yo alors quand na ngeka pona quand na ngena kina na ngena santa bon to tika MG en MG rendez-vous to kutana MG na 35 boulevard Anatole France azana moi émission na ya oleka donc vraiment tout ça dit Mama Totikio. Merci. Montemeza betonte, pour supporter ba choquer ba passer à l'amour. Ah. Zala nanga iluko na mbisi kati ya mai pona zala aleze.
ekila nanga likolo ya motalaka te o mwana yo lukili wananga mais j'ai 30 wana dans zo kalta na kanzembo na zo kama na mbola mamo Igor Balou simple mais beau beauté plus là ça merci je te ko kango tamingité alors na okate dino maloba na maloba na l'axabino likambo ya 5 doigts ministère des 5 doigts et dino permet ngana le papa osana tanya ko parce que bazolanda biso to ça la blague était trop solo donc d'où na baloba ministère des 5 doigts c'est-à-dire et le konyo c'est ça utile ça peut na valeur oui musape otobe yango musape munene na français tobe renan pousse je crois surtout bosa sauter pousse alors na ndeka ministère toza na 5 ministères toza na docteur toza na apôtre toza na évangéliste toza na pasteur toza na prophète en fait voilà alors nazo bandana 5 doigts ministère des 5 doigts oyo tobe ba pousse musape munene ai docteur ye musala na ye enseignement na enseignement yende mota pose comme boko na kati ya lingomba mais likolo bateke no docteur à l'équipe prophète oyo ami balé oyo amoki to bera prophète pourquoi jamais to laksa mutu musapi boye so ni laksa mutu musapi to laksa musapi boye to laksa boye donc prophète azali mutu azo diriger après sa directive ya nzela azo diriger yango to benga prophète alors oyo à l'équipe bango nyonso na mulai ye évangéliste évangéliste parce que ye musane kokelo kopanza sango partout mopanzi sango ye aza mukuse à l'équipe bango nyonso mais ye aza base pourquoi baka mariage to la taka oui to la kangwana na loboko oui obi azana pasteur pour ye musana e ko peser ko battre la bampate ye abattre la bampate donc oya suka ni natangite musaka suka ko oya suka musaka suka na docteur na sina lobby évangéliste na lobby prophète na lobby évangéliste pasteur na lobby oyo ezani ministère na suka ezani na boya bate yebisa bango bazolanda ye apôtre makabo est-ce que makamo zo ba obité passer terminateur pas za teti na makamo mais kazi bazolanda o bazolo beza penda makamase association kingunza pe bazolanda yo o makamo za moboko makamo nazo ba passer bele bakolo bango te ya solo wana taka to lega na banzela ba tanfumu to lega banzela ba kizamina to lega banzela ba kero mais siko tango ya marigel bakaka na plateau no pourquoi ti ya geli lobati mais na côté à chacun pour les musa pas cause la pour à chacun ya nazo expliquer musa pour aller parce que il faut qu'on honorer musala muninga muta pousse ouais c'était tika pousse ya comme un médecin non ayekola ki pousse na ye ya ayekola ki média non il faut tika la kala ki pousse na oui ayekola ki média soki molimo musata tindike osuna muta pousse na kosunga ye na ona ko pese me na koloba te ke non tika musala non parce que éviter ndenga bandera ngo yo edi une image na miso edi une image tika makababilili ya kana mito zongela salon de coiffure olinga ngo soki na mona avantage makasi na olobi soko mona avantage si avantage to landa avantage donc d'où mais na lula media fort Nadine essaie landa biso essaie kola au moins siko Fallon Zola petit na biso tout propre donc Stéphanie Bola Rigen Bakaka donc hier kalaté mikolo die dingo asi azongi petit nanga azongi en forme donc kalaté vendredi wana tozana mais les mêmes vendredi nozana die et dingo donc mais sur asili die dingo ya ça la biso sur ba démonstration o uti nango kin mais na pesi bino kaka non fallait pas na ibisa bino idinga que ça surprise mais die dingo est-ce que yo posa ozape mtaluvunu attention pour aller yo falo ebisa die dingwe ndenga kende Kinshasa akende kolia ata na restaurant maman biso Jeannette Malangi ici c'est Paris on a capella oyebisa ki ete maman Jeannette pas zolanda sili asepelite maman Jeannette Malangi kobo sanete maman Jeannette asa le biso restaurant rapide na ninu na capella yolo nord numéro 29 maman Jeannette Bolimisi kobo sanado on est ensemble kalaté ici c'est Paris Marc Jacob azana ki na obenga Marc Jacob na yebisa ke na ici c'est Paris ata na soki za bien ou pas aye la biso ba bien climatisation ta papa père double to Hollande papa père double
les meilleurs photographes. Didier Didier on a vraiment père double donc on est ensemble. Alors ndena balolo ba eloko na eloko ça na valeur nango. Si. Eloko nyonso ça na valeur. Chaque chose a son temps, chaque chose est utile. Si. Donc n'attend ça que multimédia peut se valeur na ye. Oui. Pasteur akokoma médecin té. Médecin akokoma pasteur té. Et là on stoye kolaka. Soko yekoli nde okomi yango. Mais soko yekoli té yango tozo sanini babosoto. Pourquoi? Ba musicien na biso, ba botan ba musicien té bazo forcer ba comme ba musicien. Bosoto zo salema. Biso bata média, toyekoli média té tozo forcer ko forcer tozo sala bosoto. Donc soki toyekoli eloko na biso moko, tu verras que bosoto ekozala té. Toza na mboka poto to mer ko s'intégrer. Ko sala direct, c'est beau bien. Emplacement direct no ko sala ozandeni. Si tu bino bande ko basi, ndenge di na toloba, outi na douche na yo, oye wana allez. Tala, tande bosala ka. Maman, bokota. Pas au talon déjà. Mais tu t'es pas préparé. Il faut préparer. Ce que nous faisons des émissions en live, tu te prépares déjà. Ndeko. Hein? Bon, on a la télévision mondiale, même partout. Au moins la mamie est dans le plateau, mais c'est la honte. Mamie est dans le plateau, tout est fait. Maman, tu te fais papa. Tous les exemples, il y a live, la télévision. Mais c'est la télévision. Tous ont la télévision. Par exemple, c'est la télévision. Pour la minute, monde entier. La minute, on est bon la télévision. Si on a la longue lamba baolbani, tu as la longue lamba la télévision. Si on dit la longue pour vous dire que Koyato faut bien préparé. Bien préparé na position que oui na ki opesa sango na bandeko nanga. Tana ko pesa bango sango na kozala ndeni bandeko basi. Na linga kabino mi possible pour tabisa na pendant 9 mois mais vous abusez. Ce qui y a on so mo ki za yote botika bakolo nango basala. Mwana zolela na live na yo wana zo tambula na ndako mobimba bandako ngo PRR bozo sala ke na bapoto to sala bandako mingi. Pourquoi obi diga mo konti longtemps kala bazaki ko ndako moto po mona ngo zaki pasi mais lelo ba to mususu ba komisa même ba na ndako ti voilà lelo ba komi ko exposer ba ndako na bino ba chambre na yo o ça la vidéo na chambre no ba bazo mona ba peignoir no ba drap no ba ni mais non na éviter école d'amour so sala pe makambo yo to bibiana strela sala makambo muta la petite nga zize rumba diamant no ya ko sa bilo kana te yo longola no ka zele rumba po ya sa unique à son genre bon étoile la za unique te étoile à mutu étoile na tout le temps mutu donc pour Gisèle elle est correcte à son genre Aza Média mais c'est une fille à féliciter na Ingrid Kabongo c'est une fille aussi à féliciter au moins la Gisèle Rumba na ba randoté au moins na ba polémique bozo ba médiaté au moins la Ingrid Kabongo na ba polémique wala ce sont des filles oyo ba ebi valeur yelo ko na bango ba so respecter ngo. Pour yo temps elle a profité Maria Kitoko na Suisse donc ba biloko yo bango tazoba bibish kabisa abina Edgar bo pesa ba to conseil parce que makambo c'est pas vraiment donc moi qui non moto so ça na posa o sala eloko ngo moya ye ezate oko société ya na za la chaîne de télévision ya ko ba représenter émission biloko na bina ba chronique fois na ya na ngaite pourquoi parce que biso moko to abusé avant yo kasi lelo posa la combo il faut longle lamba posa la combo faut la teloka mukuse bon nga Edgar Mokozi le boss à son genre na la mbate na sa lo polémique na lo bana vete lelo batayi binga te et dit match lelo batayi biote yo ku debi mbulo ça l'émission te occupano sur l'émission te vraiment c'est un peu ça pour moi c'est ça et dit une image à vous l'antenne. Merci indépendance en Congo et peut-être dans ma dernière question Nabiso c'est mieux Kayaman Zolanda Bisso, étoile d'amour top modèle des médias, 5 étoiles de l'offre, Zolanda Bisso, le véritable diamant noir, je sais les bons basins la ligne Zolanda Bisso, et la presse aussi, Zolanda Bisso, Nadine Essé, Zolanda Bisso. Et donc, on dit, les autres, ça peut bana botami sika na média, au bazo lingapi ba kende en avant, le gars ba ninga nyoso, au basala pe ba kombo. Alors, les autres, sont na média, et surtout, et le ce qui est qui a eu senga yo
émission neti yo diga aux artistes et musiciens bayo senga yo émission parce qu'il faut linga balance CV à moi na tout pour ça une chance pour yebi kaza chroniqueuse pour yebi kaza chroniqueuse wana eza faute aba mikala o bazana ba musicien. Si je ne me trompe pas, si je vois bien, Vieux beaucoup que son âme repose en paix. Vieux beaucoup pas ça la démission. Abanota la teke Ali Astar Wazanani, Wazanani. Vieux beaucoup, oye que non. Est-ce que na vie na temps normal ou Vieux beaucoup papa ou ya Ali a personnel ma classe visité. Mais Vieux attendre non. Vieux ça la besoin promotion na partout. Pansamoura panzana. Partout bae bae. Ok, aux abonnés, bon, tu as sur quoi? Tu as un briefing. Pourquoi tu as un briefing? Et le problème maintenant, autour de non, petit, c'est parce que c'est les médias, vitesse, mais l'équipe trop. Il y a ça, petit, na biso wana, yomo yuba na wana, il y a ça, bango, batika ba vitesse. Au fur et à mesure, quand il y a ba vitesse, il y a besoin que bête na mabako. Oyemba umba ukutani. Vous comprenez? Batika ba vitesse. Ceux qui vont apprendre, vanda, apprendre. Pourquoi nga nazo keka na makaba Bible ba Élysée bazali toujours na ba mentor na bango bazo ekola ba joueur so na kena ba joueur ba Cristiano ba Ronaldinho. Pourquoi bazana ba entraîneur ils sont là pour apprendre tant que dans la classe. Pourquoi ba maître bazana pour apprendre na misala tous na ba chef pourquoi pour apprendre. Mais le problème biso bande ko na biso bali ko apprendre té. Ce que le gars, le bienvenue sur le Visionist TV, nulle part ailleurs, ça se passe ici. Et Sili, na yebi déjà. Au Goyeb Sanga Solo, ah, le bébé, tu n'as pas les droits au Goyeb Sanga, bah, au Sani. Il y a un moni, comme il y a un musicien, bah, on négligé Bisso. Musicien, ça a vu valeur na yo. Na pèse exemple. Mais musicien aussi, so yebi. Na ina kene, na pèse exemple. Nazaki na vie nanga de la forêt la PC certa to zaka na hôtel yo moza témoin to kena na hôtel na kanika ba photo to poni osale mission na été na ba ni to soane ni na ndeka mabete je voyais pas na soane nini aye osa conférence a pas na biso yo mo témoin to za wana na conférence yo kuto sema ya ko filmer ngasi na filmer pour na kena ngwa c'est pas pour négliger mais parce qu'il y a une valeur il y a mosala nanga. Na to kuta suna vie nanga waze quoi. Et quand ya to sala mission mettre tu la mboba témoin tout ça ensemble na passer chatumba tout ça ensemble. Ngame to beta biso masona biso en famille, to beta biso masona to se biso. Mais to sala mission pourquoi? Pour to lobela nini. Même ya mokuta Edgar to lobela nini. Mais or que faut to loba les petits bonbons, ceux qui livrent sur les petits bonbons ceux. Mais to lobela côté to fani to petit masona biso. On comprend. Donc c'est pour dire que non. Et ça n'est de Dieu bango mitaboté tant que oh Joe na poto ba journaliste ba wela ba musicien mais Joe aye to fandi to beti masolo a lobby la route a pas que le père zongi. Est-ce que dans moment où tout ça, est-ce un moment où il a ba musicien? Ah, j'en sais rien. Mais ba mukala bazo wela ba musicien. Yo za sportif. Yo za suki judoka. Yo en fait quand je dis sportif ensemble, oza mutamasano, oza muto yebani. Osa par exemple le musicien, osa par exemple le chroniqueur, osa ebani, osa ça l'époque na yo, mais mi peut sa valeur époque na yo. Parce que au fur et à mesure, osa brûler beta, osa basu, au côté na barando abana basi, au côté na barando abadunyoso, au côté barando partout, mais fallait no pesili. Carrière à mutesila ha bonwa. Carrière à mutesila ateke non, parce que osa bunda sute, osa beta sute, osa yemba sute non. Carrière à mutesila ka inaperçu. On fait la mesure, dis-nous kuna, dis-nous kuna, dis-nous moi, dis-nous tabadakolo, c'est fini. On m'a pegé de mungu na mzungu, balamope aussi lina, aussi pena gaz, na ba respect au badabano pesa yo, au komi moins valeureux. Et ça connaît moto à tamboli bolumbo na balabala. Même ça to lati bilamba no ndenge nyoso. Référence à batuyo ça mona, to mona kay bolumbo na balabala. Asalaka boy. Et tu as une référence là. Le problème c'est ça. Et là ils ont bon ma biso ngona. To mi pesa ka ba valeur na biso, to se respecter na musala auto so sala. Et vous êtes très important. Merci to comme la souka masolo na biso juste moi parole mo pour s'adresser na ba artiste et musicien. Artiste et musicien oyo bozape komi yeba na noté
faut bomiye baka artiste monsieur boza ko miye bana nous pété faut bomiye baka ngani dans un boye dino image pendant ça Congo je suis pas fier dans un simple la mutunyo so mais même na yambi nanga musicien na site nanga et ça na ngelo to ça ku da machine c'est belé ku ta la ku da olega ku o ya ma musicien même na yambi nanga musicien na site nanga et ça na ngelo nande wa bete to ya mabango te me ba sujet to zolo ba kuto ba blé on a biso ba social ba kuto ba zo ta la kuto soki zo senga kuto bo ça la ngo soki ngala na zo lo bango parce que nazo remarqué moi le romo boye et na ba parti pris et ça na ba tout mususu so solola na artiste olinga te artiste solola mutu wana ou bien ça l'émission pas na site wana alors ba artiste faut bo fungula pe miso soki bo yoka ba conseil peut-être zo bon bango so bo yoka ba conseil ba to bozana bango entourage ozana bozana bango et bo musana bino tuna bango pesa bango exemple pourquoi wera son ce gars ça moto test avec la retour dans la public à la samba parce qu'il a déjà valeur ya public si et puis valeur à moto avec que tenga été bana bino bata la samba bo voter bo valider to valider le quoi bo valider na ça le capture ko lobaté c'est ça parce qu'il faut ba valeur ya moto Bartiste na biso to yete poto piquer bino to finga bino te to fingité to dika juste réalité tout ça pour la besoin changement toi appelle besoin changement réalité ça va mon corps boyebi que pourquoi combat et kanga musique to yebi ba suite nango pourquoi kanga musique biso na bino to tambola nzela moko mais to comment mona moi manque à considération na artiste soit solo na motune moko boye bozo la qui s'abina de bozo oui c'est pas ta soirée te bene ba ça va manque à considération na ba soirée tout comme donc comme la souka ok to comme la souka voilà mukolo mususu bon voilà mukolo mususu leo to lobele d'abord ya ba mukala ya ba mikala musicien na ba musicien oyo ba musicien bozo comprendre na noter parce que ça na attention on va comprendre tes réseaux sociaux et ça ba musicien bozo comprendre na bozo mi mona si ba komi mais nano ba comité bozo comprendre nano ba comité boza toujours na posa ya presse donc presse nde makambo nga so bisabino soki boza komi kosama na ba entourage na bino oyo boza na bango ensemble que on a dit une image pour les émissions a été oui c'est vraiment que prochaine émission tozana mettre Gims ça peut se valeur tozana dans notre fiapa tozo fiakula et dit une image bon monega bo fiakula général des fois on ba kiamu mokako so kenda be liboso donc kenda liboso libulu zanga suka na okende ah papa bango so boy biso to kenda ba mettre Gims to kenda ba Dajou to kenda ba Naza to kenda biso na ba étranger ba ko finir na luka biso papa toye to soit na te toye contre mon te mais to solo là toujours sur la partie qui nous a to solo là donc cela veut dire surtout c'est un artiste ngai surtout n'a pas remarqué moi ba séparation mon ko boye sur artiste qui a akole ka kunate ozomona ma koteri boza la kachwa mususu pe dino na bakisa mususu pe za faute ba artiste te mususu pe za faute ya biso bata media même artiste non kachwa par exemple aleke pa edino ko kene pa edgarte azana na visibilité même kasi bango wana bato zolobela bango wana na biso biso moko média kasi biso moko na média te na média aussi to boma musala yo pesi confesse pas artiste ke ko kele pe diga moko dit ko kele pe dino image te ko kele te sukela kaka ngana osala promotion pona yo ngana osala mais to ke côté papa et le côté dino image na batu na yo balandaka so ngale no solo la comme artiste boye tande bande ko balanda biso e go yokana so ke diga moko division Steve solo la pour artiste e ko yokana mais l'artiste et musicien boza simple musique et c'est kufa lelo na poto l'artiste o akini bazo le labaya ka poto e manquer bango toujours tant baloba poto e manquer bango toujours alors bomi kitisa bo le misana no bo yebi ke ba DVD te kama pe souté bo koma ka ko vivre pe kana réseaux sociaux à YouTube o bebisa mbongo bele na studio ba 10 000 balles au album yo mais place au te que la mozati faut voir na réseaux sociaux ceux qui pendant ça moi Congo ça les promotion na moté ceux qui diga moko da ça les promotion na moté partager te papa 1 million de vues no yo zongo bala moko
no bakosomba toyebi ke bamafia mpe koma osomba bavie. C'est ça. Ah oui, pour mon avis, batalaki osombi mpe nombre de vie. Mais Nzambe ki na malé bien on roi David na roi David a obeta babeti beti. Hein? Oh tata. Ababina tata. Oh tata. A changer les Ibale sili tata. Alekanga biloko kende na yo et tout. Est-ce roi David? Roi David a moko na ndima ki roi David a ko obeta na tambo wa beti soki 100 et quelques mille vies. Na une semaine à pamba. Mais eza na ba yeba koleka roi David ba sala makamaka koleka roi David. Mais so tali ba ngomo na ba 2000 vies hein, ba 1000 vies hein. Yango bi ngenge basomba kango te. Ngenge babota makanango. Na pesi mbote na frère nanga wajo kisaka wala kisakata te. Wala komi makomba kisakata boya na plateau ba sakata te ka. Te wajo bo comprendre parce que nazota la commune wajo que aza artiste pe aza na Autriche. Donc frère nanga wajo na Autriche atindelinga album kama et nazo poto ça ba promotion. Vous imaginez montaza na Autriche mais biso na Paris to banoko marteler makambo na ye. Ya ba ko finir na koluka biso. Donc wajo ndeta to ba titre ya single na ezali Adieu Docteur Bukasa. Donc clip ya frère na biso wajo. Donc tokoyo kango kalate na Vision News TV bokoyo kango na Edine Image Panza Sanga Congo. Donc vraiment vous allez Bizibeli. Ah mais j'ai tente. Bizibeli ça na marché Bizibeli. Voilà, mais j'ai tente tokoloba makamne vendredi parce que bilo connaît ça déjà en ligne. Donc vendredi ne to ça là par recherche il y a MG30. En dehors de MG30 toujours peut s'abonner déjà ba flash d'annonce parce que biso par exemple ça là to ça na die la cause aux ana biso to ça na mbetenge ko suanga na motema mama ngala zota ba koma to medi na zo pesa bino dia ba nzembo die la cause au le kakarate donc live to die la cause na live to ça na mbetenge ça là que quartier latin et vanda to ça na live donc après on a to ça na musika sika na live donc mikolo komika live na live. Donc live na live lokola bat ba fine banda na malila ba hiver bo ça banda bino boyo ka Vision News ça beta bino ka ba live ser na José Congolo mibe ko zolanda yo la loi mibe ko la loi mami aussi a fait anniversaire ya dimanche au souhaité tate joyeux anniversaire mami aussi a marqué mongongo ezate na sengedi na yemba yembela joyeux anniversaire joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mamie Lucia. Joyeux anniversaire. Na mère Adi wazaka moindo na sans isokinono. Oui bagite. Si. Mère Adi hein. Ouais. Katoko yebe. Toza en ligne frère na biso wajo toza en ligne en plein plateau. Frère na biso wajo tozo pesa ba mbote tozo sala promotion ya album na frère wajo sokolo balika moko à partir d'Autriche à Paris bazolanda en pleine émission téléphone ouvert frère wajo loba moi quelque chose bazolanda yo. Vraiment merci na sepeli mingi on a mokola lelo donc promotion dans a besoin de soutien. Voilà. On a besoin balanda clip bayoka message in oyo ngana pesi. Vraiment na holinga vraiment balanda vraiment calmement à comprendre les messages nini dans la carte ya nzembo wana. Nazana Edine Image Panza Sanga Congo toza en direct en plein plateau donc là ndeza bazolanda biso expliquer biso un peu sur nzembo na yo oyembi nini. On a embeli docteur Bukasa. To moni docteur Bukasa oui. Asa docteur na biso awa na kata Autriche. Bato bafundi vraiment makasi mpona racisme ya mboka moko ezalaki vraiment na problème mpona loposo moyindo. Eza bato balite vraiment po lelo spere noir ezala na kati ya mboko. Nango moniki ntango akufaki amonaki eloko mosusu na bolela na ete na dede na nzembo. Nango nasali nzembo wana ti vraiment eza docteur Bukasa. Vraiment toza na frère na biso en direct à partir d'Autriche bino mo boto yo kaye
Donc ndeko nanga Edine Image azape ensemble nanga soki akope son beauté. Ok, merci. Merci papa Nabiso, vraiment félicitations à Moussa Moussala. Produit nayo to sale la promotion ndé zala kaka biso to ba pandisa ngwa Congo biso na bino photo tambula ka elongo biso na bino photo to lingi ba bandeko baza simple baza komi la kisate to travailler ensemble mais o baza na balolendo biso na bango moyen to tambula nzela moko ezala te. Merci vraiment na sepeli produit zawana ce vraiment to soutenir quoi. Ouais. Ok, merci. Après cette aussi cette émission dans Zobenga. Merci. Merci. Merci Ngalula Maserati, Ngalula merci. Patrick Amissi, merci. José Kongolo Mibebo, Cosinel merci. Patrick Kouama, merci. Vraiment, Jansi Messiala, troisième. Merci. Yakadiama Marouf Mbutanganga. Merci. Toko bien sûr émission Nabiso. Fala kito sur le belé mais les lots suki awa. Edgar Mondi soki osana moi les lobasuka. Pour nous solo là. Artiste Torozana bango aussi. Photo ya baba artiste et ça pourquoi besoin négliger médias. Pourquoi boli opé sa opportunité na ba petite sœur bazo limité. Bango bazo négliger médias té. Te baza influencer, baza influencer. Ba mikala na bango. Voilà. Et puis ba mikala na bango musu baza ba chroniqueur. Or que ba mikala on appelle lelo yo. Ba ko ba valeur à bato na sima ba komola na bango. Mais en réalité, liboso ba na bango te yango yo titre mikala. Titre mikala, excusez-moi. Donc titre mikala donc artiste baza influencer te ba mikala ne baza ko influencer bango. Mais ndeko nanga soki oza responsable baza ko babi na yo côté wana ko kendete est-ce que faut la paix avantage na yo ya kasi ça en place soki omoni ke mutana azo influencer o trois azo l'action ba makamoso ozo makeno ba réalité nango ezo monana osani opesa kasi opesa ya omoni nzambe bali misana ya otu ba komo beta ba komisi ba tantine ba tonton tu vois c'est à cause de ça parce que au fur et à mesure bazo ebisayo do mabe boyimona ango suzuti mais pas bango mabe na malame comment ndenge moko tout est permis mais tout n'est pas utile. Vraiment nous sommes ensemble avec vous, nous sommes là pour la fierté de notre communauté. Vraiment soyez toujours connectés, on est là pour vous. To ipona ko lobela mabe ya mototé to za na besoin ya ko bongisa ba sujet otozo loba ezo de pas la biso te bino bo bikeza bino ba fan bo benga biso bolo ba boye ya on to baka pour relaxer fierté la parce que ndinga na lobaka biso za quoi la zamba ezaka public mutevotaka yo pe la zamba yango wera so na lesioli ko papa et le hotel pour mikuluka la zamba publicité do you see no ka exemple ka ya la zamba ya public ande ba validera ça la fierté président Weranson na bengo président ben oui président Weranson a commis azo aliga komane pe honorable je sais pas député ouais. Et vraiment Edgar Mokonzi à la kisiki ya za mutu na yo Chabwala alela Chabwala wala ye mudalobi ngaite ngai Nancy Odia Zolanda yo Nancy Odia naza na kanda na yo. Merci Nancy Odia, merci vraiment balandino sobolanda ebiso bibelastre là et Jansi Misiala, merci numéro 1 au numéro 1 Nadine Molisho. Mon cousin wa maman. Oh. Molisho. Mais numéro 2. Numéro 2 Zanan. Numéro 2. Nancy Odia. Oh. Ok, numéro 2. Numéro 3. Numéro 3. Gisèle Lumba. Ah bon, c'est bon. Merci Balanda Pandasa Congo, merci Balanda Vision News TV. Et ça là qui juste moi ambiance à Souka et plutôt solo là parce que Mama Kamongo comme ya ebelé toujours on a le tout là. Tout mon artiste la biso. Prochaine émission, la Vision News, Nato Solambo avec toujours Rambo ma peut-être d'une image à Zahana. Pourquoi basi ba comment otika mibali na se ya email le moya matalanda ko ezate. Wana ya ligne sociale ni tata alingi ba sujet moko boye kaka. Ngaye pourquoi basi bali ko tika mibali libanda siko lingi mobali okumotike na se ya voiture na se ya email amananda kote pour nani. Pourquoi ceux qui osana mbali
mais mobile azopesa nyonso mais yo libéré te pour la mobile boyo ka ba sujet wana boyo ka ngwa ye moko wana zangati wana za yindi donc ça sujet na ye yango vraiment to comme na suka masolo na na pesika ba nyonso oyo bozaki na biso en ligne na si odia ndenge ba patienter ba disposer temps na bango ya ko biso merci na bino yango to ba bino bosaka fierté na biso toza wana po na bino oui merci nyonso bolinga nous sommes là pour vous Ko Jenny merci vraiment mami Osia ba Lion de la presse nyonso nde makambu et sans oublier Lion de la presse tous on a rendez-vous le 17 novembre na 17h to kutana biso nyonso nde to sololaki ba Lion de la presse ata ba koloba mais to si bino ke to promettre bino karaté pena mo kilo ninga na bo ba Lion de la presse nde makambu alors boyebi bino mo ba yo kara ba yo kara et les gars beaucoup dit bon ça non merci vraiment naza sur le camarade baté vu qu'on a trop parlé na beaucoup monopoliser parole c'est les mots qui conviennent voilà vu que mon gong est bien été na sali ka émission pour na bino moto moko bien zolanda yo Moïse Moutato Moïse to semble aller place moko zolanda yo moto moko bien Moïse ayo ngwana donc vraiment je salue à tous les serviteurs de Dieu pasteur Jean Tafumu, pasteur Siméon, il y a Oracle, pasteur Bosé Belé, sans oublier les sportifs, maître Tchoumbouma, l'imbattable, champion Kif le Mabo, Pouma Noir, donc Boza Ebele, Mata, Bakaka, Kalate, Mansola Bakaka, Didier Nzongo, Mokonjabaya. Mais faut y amayer, Didier Nzongo, Sobi Bayo, Jimmy, Didier Nzongo. Ta, Vision News TV, Yamout. Didier, na Yambayo. Mpangi nanga muyaka na wayamba yo Cyril Kina Fumu nani Nikes bayaka le père Céleste nzambe na bango on est ensemble wala batabiso donc bayibi ndako déjà yo biloko na bango na te base belé c'est parce que tanga na mususu ko so taki bakomo na bonde seki ba to yi bango te nani chinois de king chinois de king asala kaka si nani trésor le géant catalogue Trésor Mavinga. Brader Mavinga. Moi que basé belé na iba bosé belé et bon sans oublier mon ami de tous les jours Masaranga Moko. Nani ta Kapangala. Oh Patou Kapangala. Anto Maître Chabert. Maître Chabert. Ozoma que non basé belé. Ba saper na biso ya pa. Basé belé voilà. Et bon on a tangina de Parigo. Oh, il fait maleka. Taki va commander donc dis-moi quoi on attend les années cours de grand taki cours de grand merci ça on va pas citer on attend les cours de grand mais toujours photo c'est carrément pour vous éveiller Trésor Ngando bazali Trésor Ngando mais Trésor Ngando azaka c'est normal bon quand il y a là la zeme bilamba ah oui quand na bossa na ki quand il y a là quand na bossa na ki obila na di petit la biso moi na ba koto na biso yo tanga komi pesa quand il y a là moi na ba koto yo asala sport moko mais tanga boy quand il y a là tele na biso ko za fana quand il y a là ndeni c'est ça tanga boy ni 15 Père Céleste yoka obi que notre la petit wana en tout cas félicitations petit frère kende ka bongo pour asa entouré na ba prêtre na ba nokolando michuri na ba vida 20 fila merci vraiment pour nos kabwana na habite soki moi lo yembo mo pesa moi bien ndemo ka mege 30 ya mege pour to yambe vendredi talaka to pesa ba banos na et to lukata moi lo mo mege 30 wa voilà l'état est dit nazo lukelo ka mege 30 pour to kabwana ngo nazo profiter ko pesa ba mbote toujours die émission vendredi awa eko yinda mabe po peta na biloko a moto mettre chura ko poussa na ko te passer so poussa ni ya ko yinda mabe a pa madon anga batote nga batote ba pomper bazali makamtu kanga la machine de guerre Kazulu Ozana na Orléans donc Deuch on est ensemble ya Edi ça j'oublie ya Edi Kobo ça peut sauter Masarangai na Kinwana Sibolite donc on est ensemble alors
quartier baza éprouvé parce que bato perdre le motumo azaki père ou asala pe masolo ya sport na Congo. Alors mes condoléances à tous les sportifs, mes condoléances à tous les athlètes, mes condoléances à tous les lutteurs, sans oublier petite sœur propre Aziza ABC. Sans oublier petite sœur propre Aziza ABC plafond. On est ensemble, petite sœur association et qui est on est là pour soutenir. De yomo wika soza berger yaya za présent pour nayo. On est là battre la nièce na battre la nièce na nièce donc voilà vraiment on est ensemble on comprend que vous avez été Bibiche Kabisa on est ensemble et Nassi Bayab on est ensemble Feli on est ensemble donc vraiment alors sans oublier Blandine Kiyila on est ensemble Joli Mayala on est ensemble famille Mayalos on est ensemble Adribo Mayalos on est ensemble donc tout ça alors surtout que la Tchabouala donc belle sœur belle sœur propre Dodo Mangala Motema grand frère nga propre Serge Mangala celle qui fait la fierté de mon grand frère donc famille Mbongo Mpasi Tchabouala toujours donc Pouma Noir Tchabouala Chura Mboma l'imbattable Tchabouala Dieu Dingwe Tchabouala donc Kabo Fumambanza on est ensemble Maître Shaolin on est ensemble sans oublier champion Kifle Maboko Mabe Alda Maunga Tchabouala on est ensemble donc vraiment d'état toujours nous